Non, tolanda mutu wana te po déjà za moteki diamba. Hein? Ye moko mutu na yeso ki odon na ye moko aloba clair ke ngwanda uti ko pouvoir te. Lingi kombo don mingi. Na ko linga nini eski ngala pede. Non. Bonjour chers amis, c'est Gisèle Oumba Diamant Noir, vous êtes sur cleboa.com. Je suis toujours en Belgique. Comme je vous avais promis, je suis aujourd'hui avec Commanda Esso. Bonjour Commanda Esso, non poto banda poza chaud vraiment. Ok, merci Mingi, bonjour Gisèle Oumba Diamant Noir. Donc, tu vas diamant rare, ils ont ceux qui bleu, banimé noir, ils ont rare. Bon, c'est rare. Pour naïbi mangamba diamant, mais naïbi que diamant blanc jalaka, diamant rouge jalaka, vert ezali, noir ça. Je pense qu'il y a un marché ça cher. Très cher. Vraiment, on a tout ça polémique dans la tête. Et pour la commander ça, il y a tanga sikoyo na mangamba polémique. Vraiment commander ça, tous les sengoya, oyambi biso déjà merci pour ndimi invitation nanga. Commander ça ebisa biso lelo. Elo nini o isali ke commanda eso koma totia commanda eso et puis ndenge ni na komi combattant vie à commanda eso ai se so vie na ndeni isali ke lelo koma koma au moins na kati ya vie il faut qu'on soit toujours reconnaissant après qu'on reconnaîtra ka bato yo asali ke peut-être au sala au commanding komi en tout cas na komi combattant à partir ya Lion Arma Tungulu s'il y a des combattants oyo bazali ba combattant Arma Tungulu ezangai na parmi potango ba bomaki Arma Tungulu na Kinshasa yango nde révolta kinga et révolta kinga par rapport ya ba combattant bazaki liboso na biso lokola Henri Moké tango asala qui appelle un jour pour momi Arma Tungulu, c'est à partir de là que nga pena koma combattant pour na Arma Tungulu, donc ba combattant Arma Tungulu les abisso même ti soko yebi Arma Tungulu quoi les am combattant munene oba bomaki pa ya Kanambe à partir du jour wanande comme combattant mais les noms ya commandant mutapesa nga ezari moke mutapesa comme mutoye ko bakisa bien parler et il en plein ça bokechu comprendre bokechu premier bokechu wa yambo muto asale ke lelo soki batebele ba yebinga mingi na boxima bokechu et pourtant nazaki na ari donc ce qui lelo pendant na komi na ebani mingeza bokechu donc boyebike bokechu aza moto oyo aza artiste asala kombo batalelo soki batu mosuba osala lokola ko sakana na ye po aponi na côté à peuple mais ngana za reconnaissait pas bokechu parce que soki lelo kombo na ngai ebani mingi eza pona na bokechu après par rapport na musalo na salaka au moins donc naza reconnaissait pour batumi balé wana ari apesa nga komba komanda isome na yebana kité mais bokechu mutaye penza ko pousser à pousser et exalike ba musuba komi ba jalo ba ko nde yo mo lobi to ebité po ani ba komi ba jalo mais yo olandi bokechu premier ba ebi aza vraiment roi ya kofinga bokechu premier donc soko landi c'est que makam nyose mabe na ye yo ziongo po toujours comme la question moi makasi na otuno nde bolia imbongo maintenant to komi na te mais yo landi makam nyose tundenge ya ofinga tout yongo sali ke lelo yo koma bo ba ba finga kate po bango baza ba collaborer bien na ba Rwandais bokechu aza na arme te bokechu aza na arme mosusu te devant bato ba boma peuple yango mona ka manifestation na kanda je pense que soki azaki na arme alinga ki aboma soki azaki na arme alinga ki abeta mais comme aza na arme mosusu te soki moto monike aza ko condamner bokechu afinga ka bokechu okotuna esiko devant moto a violer maman na a violer mwana na yo réaction na yo kozala nini yaye yango mona réaction na iko mazana manduki te afingaka mais ba mususu ba supporter na bango ba mora ba congolais ba mona ngo eza normal ba mususu ba supporter ngo ba viola ba congolais mais ya supporter ngo te yango mona azo manifester nengwana ke avomi afinga na ye a se défouler ke afanda ba mususu mutu mususu afanda na ndako ba violer ba bomi et ba bomi asuke mais ya go supporter te donc yango mona ba pese convoquer prophète de la nation parce que azo défendre nation na ye na ba moyen oyo ya monike na Bible même David aboma finga Goliath. Est-ce que un jour on a condamné la Bible? Non, parce que
David a bandé ko humilier Nzambe et bi mutu déjà za créature tout oya mutu aza image ya Nzambe tango déjà âme ya mutu ebombana na kati ya makila bazo sopango boye âme ya mutu bazo sopango facilement mais bato azomona ngo normal mais boke tu tanga moni ke Nzambe atia makila na kati âme wana il faut ebombana bazo sopango et puis kanda komi ko finga bato bo bomba ndenge David afinga pe Goliath. Donc c'est ça quoi. Vraiment wana commandant so ba réponse eza yé candidat loba azobisa biso ndenge nini esali ke lelo aza combattant ya munene o asali kombo lelo biso toyebi commandant so eza pona kombo o asali lobi ke bokechu premier wa yambo mutu asali ma yepe atema l'énergie mais commandant so yebisa biso boliembongo nga pona loba mingi te na tuni kara balobi bolembongo nga pe na moni information na eza vrai vraiment ke boliembongo par rapport à quoi au monique est vrai. Mais totali ba image l'équipe to moni ndeni commandant soit vandi pena to moni muta filmer bino na caméra cachée bolembo bokumba kolabo botiki ndeni ko boma Congo boye bino penza ba combattant. Bon tozolinga koloba sur ba sujet na tellement tosi tolobele mais félicitations on encourage ne ba France au rouler mo na volant ti il paraît pe ba bourir les makasi au sali tout au komi kaka nande on a biso moi c'est comme na Bénédicte donc Bénédicte se bisanga ki boye na nzela ba bourir les makasi mais oye pona luka information non fait pour to aborder sous sujet on a té parce que tout monde que les aki musala ba to aner ba collabo ba kosalo ba combattant mais na obligé na répondre au moni peuple congolais na moi que mutu aza oyebi yermo natala ba commentaire natala ba commentaire oya finga naye o pe alobaka bien boy baki na tanga ka tout na mona ke oya zo réfléchir o penza na ko finga o temena bi o penza na mutu na penza zéro mais na mona ki ba réflexion ba to mususu bazo pousser ngo musika par rapport na ba tunde ba lobi ba pesi ba mbongo po et ça nga yermo bien natala ba commentaire parce qu'il faut que ça toujours démocrate ozo mona ki mutu musalo ba ke est-ce que contenu titre na contenu c'est donc ezo ko kanati amoni bolobi bien que ba pesi biso mbongo mais ce que tali na image wana komona ni place ni enveloppe ni même le boko pamba to pesanité ce que transfert en salimi place ni mais comme congolais mususu ba réfléchir ebele ba réfléchir mais ba mususu mi tout penza ozomona ke encore ba tandinga ba tala mingi ba internet ba 4h du matin donc ça na eloko te au moins tellement à réfléchir à Otala ça même Otala qu'est-ce qui s'est passé Otala non mais on met quand même pousser réflexion aussi Otala qui ba image yo na makambo ba komi ezoko kanate mais au moins ba mususu ba kolabo ba liembongo c'est ça so mo ki muto alobi ke tolia ki mbongo ah maïl était pour atali ba image wana bien te mais muto aza maïl a refanda no Otala qu'est-ce qui s'est passé au juste au moins a non eloko manga ya solo ezawate donc muto ali mbongo te biso soki toza besoin mbongo tolia mbongo. Ah, papa, maman, tous les politiciens, tous les bons, les milliardaires. Il y a même des katanga, des gouverneurs, des katumbi, tous les bango. Si on a besoin de bon, on a besoin pour un respect au solo là, quand il peut y commander soit zawana tango zwinga na téléphone to solo na ye aibake wana za mwana mboka mais ceux qui n'a besoin de mbongo na ko luka bato na ibike ba changer ba koma côté à peuple. Na ko yebise ke gouverneur na besoin de mbongo na ko benga même Frank Djongo na besoin mbongo na ko benga nini bato lokola na biso ba Olivier Kamitatu na ko benga bato ebele oyo ke na besoin mbongo yo kan ici soki ba lui ba pesa biso 1500 soki lelo na décider na benga viena ngali sanga bonganga ba pesa nga mbongo ti mais pour na respect to se respectaka tozo so na bango itanke ba kulutu bazana kati ya politique mais soki ozabe soki monike okatani tokoyoka soni te tokobenga me moto ali mbongo te ye moko nano soit disant moto wana balobi apesa biso mbongo mais moko même soko tali même na sapato azana ngote siko mbongo ngo pesa biso abimisi ngo wapi ye moko atelemaka na porte mbongo ngo abimisi ngo wapi po ye azande sentinelle la porte donc botika ba aventure peuple congolais tozali obligé ko zongla ba sijoté donc pona bisa bino ke moto ali mbongo azate peuple congolais tema comme sensible ya makatumba mbongo yango monike bato aner ba mona ki soki to public to tindika eloko remero exemplaire mais écotité. Ah, donc au rejoindre Kofi quand même au lobby écotité. Mon coco tate za yai. Ah, tu lui qui on a c'est fier. Mais commander so boboy musique na poto batno soto ebiki beta sous teloté bino balobi olimbo mais quand est-ce que musique kozonga na Congo awa na poto ya obeta ka po isepesa nango batu bino ba combattant to bo décider bolobi ni
omoni makamba musique wana omoni ntango wa biso tozo potana ke Kanambe akende le 19 face à la boye mais Kofi ake robeta na Rwanda tango ba bomi peuple na le 19 na Kinshasa Kofi azobeta na Rwanda siko azobeta esengo bien malera ne ba bomi peuple na ye parce que ça leader d'opinion ba bomi peuple na ye mais Kofi ake robeta na Rwanda et pas bato oyo président wana soki Kanambe wa yazaki comme président kala azoboma peuple na ye ake robeta ba Rwanda esengo ne ba bomi peuple congolais to boya musique parce que tout le monde a musique eza ministère à distraction na kati ya masolo yo ba Rwandais ba comprendre que mi congolais ningi ko bina trop. Comment ça se fait que un professeur de l'université a $120 mais comme vous voyez beaucoup tu benga werera au monde a payé 100 000 120 000 150 000. Comment ça se fait que muto azo pesa science na muto azo binisa bato buzoba pourquoi muto science ba négliger bazo pesa muto musique mbongo ebele pourquoi muto science ba pesa muke ba pesa muto lokola sa mbongo ebele nini eza na valeur entre les deux buzo mona teke balingi distraction trop po yango ndeza ko aider bango bafanda ke muto azo pesa muto maele même ba policier na biso ba bomi lelo peuple congolais soko tali salaire na bango eza mawa trop et pourtant bango wana bazana pona ko service akokengela peuple mais ozomona ke bakozwa exemple mutu nini oyo ba pasteur okomona bazui pa ba pasteur ebele bazwa ba mbongo ebele entre pour un policier na un pasteur nani faut ba pesa mbongo ebele mais okomona nini policier ba ofute $60 omona po ba yebike église ezana pona ko distraire peuple congolais. Oh, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Moi, je peux vous prouver bibliquement. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Parce que les jours que Jésus-Christ a été tenté par le diable, à me maquiller les collègues, ceux qui ont mamélé dans le péché au bokonzi. Ceux qui nzambe, ceux qui yesu ont mamélé le diable, bokonzi ne l'ingé au tapi. Et pas diable. Et pouvoir tout au estangi sakamakila, et ça nzambeti. Yango moni David tango abomaki Uri, les mêmes jours nzambe aboaki sakia. Et pourtant, avant, Dieu disait que l'homme c'est l'homme mon cœur. Mais tant que sopa qui makila nzambe c'est fini. Mais aux hommes qui va passer na biso comme bazora ba paquet ba mbongo po ba banda ko endormir peuple, ezaka que toute autorité vient de Dieu. Mais autorité nini oyo so sopa bakila. Mais bazo koka koyebisaka peuple vérité te. Au moni na kati ya Bible soko landi eza ba Jean-Baptiste, eza la ba Jean banini. Bazaki toujours même ba Élie, ba Élisée, bango tout bazaki na problème chaque fois na ba roi ya tango wana parce que ba bande ko ba vérité mais ba pasteur ya mikolo ba komi ba camarade ya ba président. Na uti komona moto mosusu apakola ka Tchoko Denis Lesi. Na église na ye photo ya Kanambe. Mais boye biso hein on biso to comprendre que église musique et katana on la poto ba pasteur on batika la kuna musique etika la kuna ba oyibi ba bana boni na biso oyo leo na sepeli na tokende osomba simi na Bénédicte azobisa ki azotanga za soki na premier graduat je ne sais pas quoi mais abisa ngaki ka mena comme na niveau université oyibi ba niveau ba nini bana basi ya boy oyibi boni ba baby sa ba classe na bango pa ba musicien na soki ba yeka ka boy ba sali ba recrutement ba nini ba zui ba musicien soka eko to ifa zonga na mukanda po zonga mikanda ba luka bana na biso bana mike wana po ifa zo mukanda bana pe ba yibi masolo te tango akuta na muto ayi kuna na objectif a baby si mutu pas zemi po azoka mukanda mais to bloquer na makambo wana ba mabala ya bato ebele Kofi abande ko tinda basi ya bato mususu afandika boyina mobala ebiki alinga bimana mwana no ako mwasi na ako tindo nini whisky moko kombo ebanite yo pe uza zobo ko luka whisky musika ya tike ko bimana mama na sima ça veut dire biso to bloquer makambo ebele combien de pasteurs nanya monaki mutakala Denis Lesi na internet te mais oka qui ne touche pas le roi de Dieu ngwana. Donc, les combattants, ce sont des envoyés de Dieu. Ils ont bloqué ma cambre belé. Ils ont boyé, tous ils ont même canam, ils ont kende. Mais ceux qui ont accueilli, boyé, baké ma cambre aussi la musique et kozonga les lots. Même ceux qui zongi après biso. Pourtant, biso tozonga la kutoki na Congo musique et ko beta nango. Bakozala chaque jour na ba problème na bato. Po bizali na bango wana ko lobake concert ko banda 1h ba yaka ba 3h ba bando beta bango. Bizali na bango wana ko linga basi ba to bando beta bango. Donc biso tozo tikela bango bombo na sima soki tozongi musique ba bando bitumba chaque jour bando bima po peuple afongoli miso
Merci commandant Eso vraiment de la nation Zoyo Kaka commandant Eso Ninga Zoloba pona wanizaka yimta lubi biso to yokika mais commandant Eso to komi penda to keshite na biso na suka merci ndo yamba biso pona ndenge ondimi ko expliquer biso ke bolia kimbongo te alobi ke balia kimbongo te eza so pour la dernière fois à répéter ke balia ki na bango mbongo te donc to batika ko ba ke bazwa kimbongo bazaka ko bunda pona Congo bino ba combattant boyoka nizala te ndenge ni boki bundela Congo po bino moko déjà bokechu premier yo zarana ye mais bakabona odombo yo lo bapelo ote okipara pete osapelo ote ah bien biso ba combattant toyoka na bolingi ba exemple boni ngala bokechu ça fait mais exemple ça fait combien de ngana wa yambo toza ensemble mais toyoka na kati ça fait combien de tabata la ba image depuis to banda na jour musuna mitali boy nazaki 10 000 ouais mon père moni azaki sous 10 000 donc to banda ça fait moi 5 à 4 ans to mon ensemble siko bolingi unité ndenge oke ndozo diable lokola moto zo tanga wana to sangana naye ay oboma biso moto anert aza moto zo tanga wana mwana oyebi age naye non tout na soko oyebi tenga na mais ngana ebitenga na tuni pourquoi boyokanize po biso tozoyoka déjà na Wayambo tozoyoka na Christian Bola tozoyoka na Patrick Efonja tozoyoka na Papa Tom tozoyoka na ba combattant tout toyoka na Ari Moke toyoka na Kababi Balukuna toyoka na nous sommes pas obligés de cohabiter avec tout le monde ce qui existe toza na paradis te place où amen ezalaka non parce que kuna badoraka nzambe moko etanki tozana mokilo yo ya mutu na mutu ba mususu baza ko adorer ba maître na bango lokola batu oyo zotanga wana soki nini mwana 1978 wana azana sima mutu biso tona sima mutu te donc toko marcher ensemble te bible lobi si deux personnes ne sont pas d'accord ne peut pas marcher ensemble soko moni batu mibale bazotambola donc bazana idée moko philosophe ça fait combien de temps na wa yambo tozo bout ensemble est-ce que bo si boyoka na média ke boketu na so basali boy mais muto yo zolo ba poussa na ka pembeni na biso a kosi biso ke tolie mbongo quelque temps après mongo aleki akeko démentir angolbi na kosela ki bango amone jamais beaucoup gagner combat na bato ya lokuta soko lingi oyeba mutu oyeba maître na ye soko lingi oyeba mutu zo tanga mwana 1978 wana okomona ye lokuta za nango eza maître na ye maître ni na yo solo ka problème mais ngana tuni po bokabona tulinga to ye ba tuna keza question uti pa na ngate uti musika utika koza ensemble te ezaka ke peuple mokonzi alinga ko réunir batu mais totika koza ensemble te tozana batu tout mais soki to moni ke mutu ça ne va pas to mena to continuer ka chemin na biso ba o balingi ko distraire batu atiki na distraction est-ce que yo ye bakateke ngwanda kosaka maître ya motozo lo bana mwana 1978 ebikete akosaka olingi na la exemple moi akosaki palpable kanambe yaki les 5 awana n'est pas roi ya pape les 5 je pense les 5 ou bien septembre ou bien août je ne sais pas bolim sanga pour moi ekimingai mais ngwanda déjà les 30 ça qui a annoncé que kanambe auto le pas ya pape habia auto ko le kana beaucoup tout na molili ba solo les 30 mais et pourtant kanambe les 5 bolingi lokuta ndenge ni bokanga moto ngwanda azo kosa azo distraire peuple congolais na élève ne wana disciple ne wana baza ko distraire peuple congolais biso toza ko ibisa bino bato bazo ibisa bino vérité za biso parce que na moment oyo balukaka ki au peuple et tokobeta ça fait combien de temps bazo beta te mais okomona moto oyo aza na nini identité bana mikeme moko mokolo omona kende tout le temps na Afrique kende kusala nini pongani na zabo isoki na komia tana Angola mise danger pona ngai pona sécurité ta obiki yo zape muta polémique nani yango so na identité bana mikeza mokolo tozo tuna ozo tanga te mais oyiba histoire modéro te naibi modéro ça théâtre te ona modéro ya théâtre na pesi modéro ba modéro ya poto ndinani ila watu mususu omona age mukanda ya bana mike me elunga mikolo comment après balinga obala pete oh ngana bala ngomoni ngai jo mususu ko ye na miso pe album penda bala cash na ngo fiera ko lobango mais mwana muke wana jo mususu ogoya to kosana ba pale
moi mukia muto éviter ça ba journaliste nazo minga muto no senga bino question pour un champion bolo kela biso o penza za courage à partir à lelo bo mandolo kela biso ba combattant o tolo ba mingi chaque muto na ndako na ye te menga sina saki mission na ndako babe ah mais on a un grand combattant babe a responsable babe a une entreprise na ye a un chauffeur à camion a minene a un travailleur na ye a responsable. Qu'est-ce que tu luka? Lukela na ngona lobby o lukina no moto benza za poser. Lukela nga moto yo zo ya mwana 1978. Peut-être yo zo ko ratena tangelo kombo poyo. Lukela nga odon. Ah d'accord. Yebise ke papa. Avant no kende pa na ye, soko za courageuse yaka epananga. Comme ça ndio kende pa na ye. Po ko lobate bandano epa na ye te. Yaka epananga. Epana yo wayambo ko lukano pete po mututo amona to sala ba fete pa wayambo. Ba soki kende ko beta ka anniversaire de mama Didi place bo mona eza salite ina ndako ya wayambo oyo pe omonike mutu na bandeko ya kolala wana o comprendre abandeko ya kolala wana melelo afinga wayambo omoni yango mona parfois il faut que reconnaissance soki mutu yamba apesa ta mai bo bebani kende na ninga malembe kolingo ya kofinga mutu la lokuta o makambo yebiti yango mona ke bazo bongate aza ventilé auti kolinga mwasi mongo tsoki na Danemark entre temps na ba promesse ba to mosusu na Bruxelles mama oyo zaka na Danemark yeba ke papa wana za lokuta mwasi pe wa yebi ke mwana 1978 ayebisa ki akobala abala kati poto yebi ba ventilé na yebele bonde oza kitoko boy bolimbisanga na mona ki akende kotala mama la biso ba beta ke mama Sylvie na pesi yembote babeta ki et pas ba voyou ya bato fali wana babeta ki mama babuke lokolo oh na mona muto aventuré ya odon aye kuna oh akomi ko simba lokolo mama wana na salle na intercéder au nom de Jésus loboko na ezaka mulai et comme kende wapi na lokolo kuna atiki babé masombo mon général babeta ki ba agressa ki atiki babé na France au moins banano ko tala babé o ba agressa qui est a kati simbala moko pas mwana mwasi mais il faut bande pas babenti il fallait bande pas babin tant que combattant ba agressa qui est dérangé biso tout asi a kati simbala moko sala pe médecine te loboko et comme ko kende pas mama amatisa abandaka bongo comprendre pourquoi ça sensible kai pas bana basi biso tozana poto dénoncer moto soka zo encore Congo ngo tozo linga lobi to dirigeant ngo na batandi ngwana nanda ko nano za irresponsable mais okoyoka azolo bila makamba Congo est-ce que sulu ba pesi responsabilité ozoko na ko gérer moi cité ozana mwana te est-ce que olingo gérer Congo neni ya bato ebele mais babiso to ba responsable ba wayambo ba kolisi bana ba gérer bana a gérer orchestre a mimi orchestre na poto a gérer bana ba komi na ba université ti le loza na moi sina ça fait so 27 so baza so 24 baza ensemble mais tonto wana tolinga pe to mona peke ala ki sa responsabilité na o yazo lukake yena maître na ye na Congo ke donc ti lelo nani na boya ko ba parle na boya ça c'est là merci ngana tuni na question biso to tuni ka question tozora pongit c'est un problème te pongi zora te o nga kokota na polémique na bino te wana sa alinga kota ngana za kuna te ngana tuni question na ngai non biso to tuni ka question alinga tianga na kati ya polémique wana na boyi ba congolais nyo surtout to tuni question na biso to ngato ibaka ndeni ni eleka sute parce que ba onso ba bunda Congo mais tozaka sima Congo na biso wana zaki commanda eso soki akoloba mot de la fin pour to comprendre suka biso émission merci nda yamba biso mais mot de la fin pour ezanini mot de la fin zaka ke peuple congolais boza concentré kanamba otika la terre même soki bomoni ba dialogue wana ningi zo salema émission to sali po to ningi to séparer deux émissions un peu différentes ya ko expliquer par rapport na kambo ya ba dialogue mais o ezalaki nano il faut to répondre na bato ebele ba poser ba question ebele peuple congolais to sebisa bino kanambe akotika na pouvoir te ba dialogue bomoni bozo kende wana eza po pousser na porte soki a respecter yango te na ba condition ba tie kuna kanambe ba robeta ye mais le reste o ya ba leader o bozo mona ke ti lelo bazaka na internet et robeta wa yamboke na TV5 to mona bango te na ni parce que mindele ba confiance na ngwanda te mindele ba confiance na ngwanda te soki ngwanda ba mindele ba na confiance na ye aleke la biso na TV5
aleka na RTBF aleka na ba nini wana to kondima kingo na ba na confiance ba lingaka été ba yebi que c'était menteur donc awa bakanga na 1978 oteka diamba oyeba on oh mais soki na kosi je pense qu'ils ont na Wikipédia nae soki tangi banini omona bakanga azoteka diamba wa na ngwanda mais siko leader ya ndengwa na biso toki ndolanda e non tolanda mutu ndengwa wana te po déjà za moteki diamba hein ye moko mutu na ye soki odon wana ye moko aloba clair que ngwanda utiko zo pouvoir te lingi kombo don mingi na kolinga nini est-ce que ngala pede non. Donc c'est ça quoi, donc botika Olanda bato ndengwa na bato distraire bino peuple congolais, mais message est ça ka mukuse ke rassemblement boy ba ke peuple azo compter na bino mingi place bo kene na ba dialogue wana bo CDT bo si bo pesi déjà ebele les restes bo CDT po boy ba ke bo abiser na peuple te na confiance à peuple te bato rassemblement bo abiser na confiance à peuple te kanambe soki a respecter makambo bolingi te vaut mieux accord yango et panzana kaka pour ceux qui panzani je pense que mindele baba zo baté ba ebi nanya zo bloqué donc message yango na kaka na mikolo to na cameraman na biso fa Christian yana fiston diwa donc image za fiston diwa to comme na cameraman na sikamea mulai ya pembe bon azale kilanga ya fiston diwa azale kilanga pour organiser que za cameraman te aider biso kaka pour pape gain azala kité ye moko kolosite papi gene donc félicitations mingi na bulezo salema to monique penza ozozo penza bato misu mito ezo sala ba journaliste boy to boy ba journaliste ozo ya boy tatouage wa et moko ezo tchaka biso mal à l'aise biso bato boy yambaka biso comprendre po biso to komi ko sala ba émission ba responsable ba politicien en même temps ozo ya kaka même na ndinga boy to ebike po bato ebele ba olanda biso ba ministre belé ya kanambe balanda biso yemo kanambe balanda biso balambert men batutu ana même ya chicha balanda biso donc il faut tout ça émission moko na bato baza poser na montupo eza ko édifier bato belé donc mbote mingi pa ya Lili Kanga Minel Kanga Gladys Kanga EV di Bolombo donc l'international et sans oublier camionnette Mbola donc mbote mingi na bato tout o bazolanda bisika bazali et Didier Boketa surtout merci mingi. Merci Ezaki Gisèle Lumba Diamant Noir na émission nanga tout à débattre. Na pesi bino mbote, à très bientôt. Ciao.